Cette émission est sponsorisée par Fondation Denise Nyakero Tshisekedi. Bandaka jouwana nga vinange pepa. Bandaka jouwana makamnanga nyonso simbaka lisutie. Sikono zo batena sa nini ngai mwana mutu na sala nini? Vinange baby. Naza satana position te moko ya vie ya malamu ningi nazao. Nazaki ko futela. Moi vie yango na komi biloko tu na zui na chango super master. Na komi suko fa na sima master. Na sima master ko matongi ko finga nazo sipo naza sune logo te. Banda kaka na mona mama na ngai. Au moins dans Lévitique 18, je crois à partir à 7e verset au loba. Okoki jamais koye omona bolumbu ya moboti na yo. Azala tata to mama na yo. Or diable nde a livré na kati ya makambo na parce que des fois obandaki kovanda ozopesa bito ino mingi mingi na nzambe. Si papa l'héritage sakanaki na ngai bongo pa monaki ke naza esika okende te naza na famille moko oke ya souffrance nazongi Kinshasa esika kolala eza te na pokwa kotani mwa maputa na salon bolali kolia toko te mbongo te kolia te to paralité lilie litete kolia te namonaki pasi elekaki ngai nakutanaki na baninga mosusu yebisinga ke moyindo tobimaka nazwaka su kopi te même mwasi oyo ya mwasi oyo nazalaki na ye kada le vidi bwa boyinga abinga azomona nga su bien te mama malédiction nini bochenga na nzoto ndenge na zabu vina nga nyonso epepi ebloke baka mutu ezosimba bazomona mobali azotelema bwa azongala me kati na nye eza ya kopola mama naza leste nazolala te nazosala bansomi butu mobimba Na aligné na bino ezake yo tôt ou tard il faut qu'on m'appelle chef coutumier. Oui. Ils en a lolenge wa. Pourquoi il faut qu'on ma chef coutumier d'où il faut pas baby c'est déjà orientation on nzamba tracer là na vie na yo yango batindi okucher na bo moto boy okoye baté mais spirituellement ezaki déjà bien préparé. Parce que bit na bango eza lobi ndenge ovandi na kiti ona ovanda pe na ngoende ya chef coutumier. Ya onso landi be omona ke yo moko tango mwasi no moko oyo zo vivre na ayebi so ke na omono lisu bien. Je sais que ba baby si déjà ligné na yo. On a poussé ba ligné on a te. On a poussé vie na normal, na sala vie na normal. Na monde spirituel ba yeba ke na kanda ndé ba transférer ba yebi ka o fo ko ya na mama. Also landi généalogie ya famille na bino mona ke na ba ancêtre ya kala bozana musisa ya famille royale habité so papa betela déjà iso bozana descendance ya famille coutumière na kati. Mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue sur votre chaîne Chebiso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Un grand merci à tous nos abonnés. Bao Bandima Kota Labiso Awa, na chaîne Labiso Chebiso Télévision. Bienvenue encore une fois sur cette émission, voulais-je dire, na émission Labiso Tolingaramingi. Bravo Jésus-Christ, une émission qui nous aide à résoudre nos problèmes, qui aide aussi les enfants de Dieu à savoir comment se comporter. Alors, un grand merci tout d'abord à notre sponsor officiel, Jésus-Christ de Nazareth, parce que c'est lui, notre sponsor. Il y a appelé Sarabiso Pemanabomoï, appelé élévation, appelé succès, appelé famille, appelé santé. Raison pour laquelle Toïb Sarayka, merci beaucoup. Des années, Chebiso Télévision, toujours au top, toujours d'Icolo, plus de 187 000 abonnés. Alors, Toïb Sarayka, merci beaucoup. Parce que ça y est, tout ça est le côté. Un grand merci aussi na ba héros dans l'ombre, ba on est en sorte que Chebiso Télévision
tout ça l'image à Kitoko ainsi que son Yamalamu na komona Dinish Mosolo également la réalisation Namoni Elias Ye Sinanduku voilà Yenda Zalibongo na réalisation ya émission Alilo bravo Jésus-Christ na bosanité moto na nzambe oyo akambaka émission oyo ya oyo apesaka kimia à travers ma prière naye parce que nzamba sa elakaye et il s'agit donc il y a Thomas Fabien Yende azalaka pesaka conseil assemblée la kanabatu tout les kana bravo Jésus-Christ yo posé un problème surtout n'hésite pas de nous appeler pour beaucoup en contact na Thomas Fabien pour dans l'ensemble ainsi que pour l'encadrement dans ma communauté spirituelle. Un grand merci aussi na maman Patience il a sungi bisoto zwa ma pang on a pris mon quoi abordable na mbongo moke okomikolo lopango juste na biboa aujourd'hui 10 minutes au commis place terrain Isali maman exaucé Patience je vous salue là où vous êtes. Un grand merci aussi à ma femme Lydie Moukadi. Je n'oublie pas mes enfants. Mesdames, messieurs, aujourd'hui, malgré santé Zamalamouté, je me suis forcé de venir vous présenter cette émission. Albaka, moi, Moussa Nabino. Pour notre soutien Nabino concernant cette émission, numéro Nabiso, il y a MPC Zaliwana, numéro RTL Monnaie Zaliwana, Bengabiso, côté en contact na équipe Mobima ya Bravo Jésus-Christ, Nzambe Akozangate, Kopambolayo. Je salue également Batutu Balingaka Biso Mbote Nabino Eska Bozwami, Nzambe Amo Nabino. Aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de recevoir un grand homme, Ndeko Nabiso, Atapé Nalisolo Oyaye, et Singla partagé Nabiso. Je m'en vais dire bonjour, papa. Bonjour, Père. Sangonin. Mouké Mouké, na Ngolo Nzambe Kimia. Voilà. Toyambio na Bravo Jésus-Christ. To Kangamiso to Sambe, la Nzambe, to Tige Misho, na Maboko na yo. Batela biso, pesa biso inspiration. Nyon so tokoloba awa, yoza na biso pene. Pesa biso mayele pe kimia na ngolo ya Nzambe au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Thomas Fabien, merci beaucoup. Nandenge ozana biso ilongo, toko tsapeyo kalamingite. Nini memio na Bravo Jésus-Christ. Merci beaucoup. Ça dit et lo memia na Bravo awa. Ça dit na ye kopesa batu conseil na ye pe kozwa conseil na s'en sortir na makambo ekomelinga. Okay. Na ebite soki na obima na ngonde ni et puis na ebite soki na obando mona ngonde nini. C'est dit problème on a commis na ngo lelo entre ngana maman abotinga. C'est dit na ebi même pas so na obando koka otala ata deux fois ni longi. Donc eza choc mon a zui pas si mon a zui na rokokate na fanda na ngona motema au moins que na lobango na télé batu mususu bazwa pe mayele bakuya na mbeba onga na koite et puis ba famille ba papa ba maman mususu bakuya na buzobo te salami lelo po ngana ko mati na niveau na komi lelo Au komi na niveau ni beta biso li solo dès début jusqu'à la fin. Les solo ont abonnés. Naza komo na ngai héritier Simba na botami pa ya papa na ngai moko na mama na nga akufa na bomwa na ngai na yebaki mama moko boye o abokolaki nga mais ti mama ngo pa ekokufa na tikala ika na papa e nakoli lelo nakomi mobali. Eza jour moko papa fanisi ngai yebisanga ke mama wana akufa ki wana akufa aza mama na ngati abotanga. C'est-à-dire na mituni ba question belé papa pendant tout ce temps là ngana ebi mama botanga eza o akufa. Parce que lelo soko apprendre ngai ke o akufa aza mama na ngati. Parce que mama na nga aza wapi? Alobi yepe ayebi place azate mais aza na batu oyo bakoyi koyeba place ya zali asalaki azwi ba adresse apesi nga adresse nakende koluka place mama na nga zali et puis nalobaki na okende kaka même si nayebi te na okende na kotunisa kaka lokwa nazalaki na Matadi nayaki kini po nga na papa toka na Matadi
ntango na ye na kini awa bon naza na ndeko awa te c'est-à-dire esengaki nalala na hotel et puis lobi nango na banda koluka bisika nini oyo mama na nga azali bon et arrivaki ke ndenge biso bana mibali tozalaka nazalaki na posa ya mwa petit chéri mwa aza pembeni na ngai et puis na sollicitaki na flat oyo nazalaki balukelanga mwasi moko ya bien mais balobi na ngai ke sadi na mwana nde na koexplike yango te sadi bayelaki nga mwasi et bon nafandaki mpe na mwasi yango toute la journée mobimba ti butu mobimba tozalaki na ye epuis na ntongo akei na ye epuis nga mpe natikali tosali oyo tokosala etanke mwasi na mobali epuis ntango akei na ye nga mpe nalobi na landa nzela na nga na bandaki koluka wana bon na kini nayaki koluka mama parce que biso oza na matadi babi mare na nga aza na kini bapesaki nga baadresse parce que ntango nakomaki kini nalalaki na hotel moko nde nauti oloba nazalaki na posa ya mwasi moko azala pembeni na nga ndenge na hotel wana nde place bakendaki bayelaki nga mwasi tozalaki na ye journée mobimba titi epuis nuit mobimba tozalaki akei na ye mpe na ntongo nga nazwi mpe saki na nga na continue chemin na nga ya koluka adresse place mama na nga azali e namonaki mpe adresse yango epuis ntango namoni adresse yango nakoti na tuni bayebisi ngai azali namonaki yango eza chance mpo na ngai sadi ntango balakisi nga mutu na ye koluka sadi makanisi na ngai ezongi nayebi te nalobi mais oyo c'est comme si jeune fille nazalaki na ye lobi na butu na hotel parce que oyebi bango nde bamakiyaka na butu okozwa ide te donc ya bamakiye ndenge batiaka babote na bango c'est-à-dire naza kotatone mbala moko ye moko ayebisi nga papa oye lisusu kolanda nga awa likambo nini lisusu ntango alobi na nga bongo na comprendre mama oyo eza ye tolaki ne na hotel wana nayebisi ye mais ye tozalaki nokula abi tozalaki bien sûr mais nga nazoluka mama abota ngai adresse na yango oyo kombo na ye yango oyo mbala moko atangi kombo na ngai yo héritier ça veut dire que obimina mama oyayo sans le savoir ce qu'on a évité nazokoka même pas kotelema na mama to kosola esu na mama nayebi te yango na ye koluka conseil nayebi te sikoyo na konte ka mama na nga to nayebi te ndeni na ozala na ye parce que tobimi na ye butu mobimba epuis na ye kotala boye aza mama nde abotanga donc akoma osala bamisala na ye ya butu koluka mbongo to resisaki kobenga pe mama parce que lisolo ça fait très mal nga na olinga nde makambo tosisa yango bona plateau olobi lisolo tokoti po toko avansaka mama Montréal Eli bolukelanga mama esika aza malgré santé na ngai ko permettre te je me sens pas bien mama zwa nani voilà zwa micro opesa ye micro atika micro yaka okota
Voilà, avancez. Bonjour maman. Bonjour Esika. Micro yango wana, zo ya bleu. Oh monsieur jaune déposé. Bonjour maman. Zo un micro. Bonjour. Vous allez bien? OK. To yambi on a bravo Jésus-Christ émission na biso yo to sunga bande ko pona kozwa lisungi. Oyebiye? Ton fils est héritier. OK. Ton fils est héritier. Héritier abeti biso lisolo ya makambo ekomela kibino. Otika ke héritier na ajinine. Héritier, la tige na âge ya 5 ans. 5 ans. 5 ans. Sikoyo tango omonaki mwana na yo malgré que oyeba ete que akoya un jour tango bozalaki ne ensemble oreconnectaki mwana na yo te ozalaki na ine tango mpe akolaka bafoto mpe ozalaka nango te. En tout cas, aucune idée. Aucune idée. Mais sikoyo na makambo eleki mwana ye ko se retrouver na yo maman malgré toutes ces années là aye jour aye koluka yo po mona maman abota ye na esengo nyonso mais le jour mwana yaki Kinshasa nzoka ne mwasa liboso yo alingaka misepelisa maman ngo yaki koluka. Vraiment eza pasi pe mama mingi mpona héritier aza mwana nga na boti kelelo nake kosala bolingo na héritier esalinga pasi mingi nakabwana papa na ye afek souffrir nga makasi anyokoli ngai kozwa basi ndenge na ndenge kokota na ndaku kofinga ngai vraiment nakoki na ye te abinganaki ngai wana héritier aza na âge nini? Héritier aza âge ya 5 ans. 5 ans. Na âge ya 5 ans ngai mpe nazongi nanga Kinshasa pasi eleki ndenge akosa sorti ezalaki te wana esika kokende susu te libongo famille bazalaki te famille ya pasi ti papa na héritier asakanaki na ngai bongo mpo amonaki ke naza na esika kokende te naza na famille moko oyo ke ya souffrance nazongi Kinshasa esika kolala eza te na pokwa botani mwa maputa na salon bolali kolia soki otie mbongo te kolia te oyo babaka litie litie te kolia te. Namonaki pasi elekaki ngai nakutanaki na baninga mosusu ayebisanga ke moyindo tobimaka epi naume na mosala na makasi naume na mosala na vi ya kobima na butu nayebaki te pasi kalikola pasi ekokoma jour moko ka ndenge ezalaka totika banimero ba telefone so moto abengi yo apesi yo kope lero ozwa kope wana obimi ye mpe aza pourcentage na ye oyo opesa ye babengi ngai nakei nzoka mobali ngai azobima na ye mwana ngai
Makamon et salami. Expliquer le côté sanga sodi. Et Oumeli, Makamon depuis l'équipe. 18 matin. 18 ans. Ndenge. Moi azongaki, azongi matadi. Tiko tangsama ya miso. Tika rolela s'il vous plaît. Je sais que ça fait très mal. Ndebo benga kuna komaka nisiko. Nakamunde nakuti awa. Héritier. Moi longa na boti o bona télévision to musangai. Baba yenga bimai na mwana ngai. Et maman, Limbisa, Zala Mekanano. Maman Limbisa. Okokotele ni longité. Okokate. Bon. On a une héritier. Nani voyagé à Zongi. La kainga pété. Nalingi osenga batu ba otala biso bandeko nyonso oyo peut-être ba choqué, s'excuser. Nayebi ko sali bango pas cité famille na yo ba selon moi na yo famille ba ina yo balinga ko sentir yo lisusu te. La caméra singa bandeko wana pardon. Kezaki faute na yo te we. Comment j'ai à Sony na quartier mais na kosenga na batu nyonso tu o bazana ka o ekomeli ngai vraiment soki ata passe leki yo ata kiboyi oke kosala ata maya kotambusa oyo oteka soki naseki ata mwa eloko moko boye songolo binateka ata mai nasata kiboyi na ndako ya mutu nasa sujet ya soni oyo nakomi nango lelo te na mwana onga na boti nazopesa conseil na baoyo nyonso baza na ka oyo ekomeli nga ata mobali aboyo lelo kosala vi ya kindumba te. Kindumba efuta na kote. Kindumba e produit ne lo moko te de contrer ba maladie ezali. Mati total akasi desaka sida te. Ba maladie vénérienne ezali ko zo pe okati bo mono na mukuse. Vraiment. Non c'est pardon na mwana ngai. S'il vous plaît. Pardon, maman. Kosa bongote. Héritier. Limbisa maman na yo. Quelque part, peut aller moi mbeba na yo. Soko kota kinzela wana koluka basi andumba te. Ongo mana maman na yo te. Quelque part, ba charge on les a partagé. Yemo ono kendaki na nzela koluka basi andumba. Tane kokutana na mama na yo. Moi c'est ndumba za synonyme mangata. Asa mwambali. Buzoba na bango na papa, basali buzoba na bango, tala pele pasi ba memi ngai. Soki bango bazalaki bien na papa. Menga na kutombe na makambo te. Soki bango bazalaki bien na papa, mais ngai lelo na se retrouver na yeba mama na nga pona ni na yeba yebi. Héritier. Est-ce que okoki koluka place na motema na yo olimbisanga? Malgré na saki mabe ezaki volonté na nga te. Eza paso ekomelaki ngai héritier. Luka place na motema na olimbisanga. Micro s'il vous plaît. On a besoin de micro s'il vous plaît. Naza vraiment les sengote ngai. Sikoyo ndeko na ngai eloko ni memio awa
koluka biso bravo Jésus. Tant loki biso, ça veut dire qu'on a besoin de solution. Basambela po na yo, olobaki makambo na yo otambola so malamu te, omemoni bloqué, ozo avancer sous te depuis coucher na maman na yo. Na yebi que après awa okuta na Thomas Fabien, bakolandi na ba prière. Mais yo peut d'en parler na yo singlo singa maman pardon. Pour mon akinzo to ya maman na yo. Est-ce que vous pouvez s'excuser auprès de maman? Merci. Sadiso na goloba. Na maman langai. Vio lelo nazo vivre. Passion nazo kalelo. Ngati mna lukiango. Ngati mna lukiango. Cause ya ba divorce na bino ememelinga makambo ebele. Na ke ko tomber même na péché na lisumu oyo na malédiction oyo lati nzoto na ngai lelo. Melukwa na yaki koluka solution na banzela na ngai. Limbisa ngai mama. Limbisa ngai taki mwana na yo. Na o na salaki na kosenga na yo bosa nango. Ngapi na bosa nango elongwa na mémoire na ngai. Na tikala mwana na yo, nazala mwana na yo. Na yebi ke soki pe yo limbisi nga. Botutu to malédiction to ba makambo mususu na nzela na ngi kozala te. Limbisa ngai. Est-ce que papa za okorea makambo et salamia? Namoni même pas, namonaki même pas ndenge ya koki koyebisa ye. Ke ngana oyebisa ye nini? Na obasali ngai lelo ye na mobali na ye. Hein? Ngaza kosala esika bien papa. Hein? Ti moni nga na longwe matadi wana na ye kini parce que na banaye kozwa moi quelque chose. Na lobite makambo papa ebisi ngai fona ke koluka mama na nga pa sepela na makambo yango. Nzokeza kindoki. Nzokeza kindoki. Donc tellement motema na bango eza mwindu, motema makasi mama na sala yo nini, yo muto bota ngai. Comment même pour okoki kotika nga na 5 ans wana. Et déranger même yo te. Mwana nga mwa mobali azo vivre na ndaku ya mbanda. Oyebi ndenge nini mbanda nyokolaka mwana ya mutu. Mama, motiki nga na 5 ans wana. Sina koma mobali engambe bo oyebi koma ba viro nga na moni ya pasi. Mais yo fani na yo sa ba vi na yo. Ozo sa ba vi no za l'aise. Na mfutima wana lokwa ba mfutenga na famille na bino na ye koluka yo mama osepela ta na mukio na zozwa. Olobi te na komise mobali na ngai. Mama fallait reconnaître ngai, fallait reconnaître ngai, naza mwana na yo obota. Fallait reconnaître ngai mama. Ataku to tikanga na 5 ans o sensation moko sala ki yo teke o akoza mwana nga. Siko banana bimana yo, na ndenge kaka na mona yo na adresse wana na balusa makolo na kenda. Kuna musale kufa. Na zwaka su kopite. Même moi sur ya moi si o nazalaki na ye kada le vidi bo aboyinga abinga azomona nga su bien te mama malédiction nini bochenga na nzoto ndenge na zabu vina nga nyoso baby e bloqué baka mutizo simba bazomona mobala zo telema bo azongala mais kati na nyeza ya kopola mama naza leste nazolala te na sala ba nsomi butu mobimba Vous Tiko charger maman s'il vous plaît, maman za na pasi, maman zo regretter. Mais maman mutaluki makambo nyonso, soki basalaki divorce te na papa. Mais le longa na za na ba vie ote. Na pété mabe na yo sali ya koluka basi ya ndumba. Soko yeka ki no luka e place so luka e mwasi te.
makambo ninge komela yo te ndeko na ngai. Mabe na ngai eza grave te ya o bango basali. Naza mwa mobali naza na bato komi sepelisa. Avec n'importe qui. Komi sepelisa na mutu nyonso oyo yebi te. Héritier. Matika balamu wana ya bakrokodile zo sala mama eza yango te. Ngana osepela na bino ta muketso na ye na ngona TV bopo na naza leste. Sko olingi nini to sala nini? Omo ke na loba ngwa ta boye na se défouler parce que na mona ko na bomba likambo mo bona mutema na ngai eza bien te. Singai deja, il to sambu singa mwana ngai. Il to sambu singai. Na yokio. Héritier. Eza volonté na ngai te na bomaki libana papa na yo. Papa na onde mutu apusaki divorce yanga na ye. Abinga sa famille pauvre. Na kokina ete. Na senga kaine apesa ngata yo. Na mimwana ngaza mukina ko kotika ete. Papa no ya boy. Abinga na ndaku na ye. Kaka ni lamba na lata na nzoto ete. Oza mwana botika moko. Nepe ki chasse héritier. Natika kozwa libala te. Ona kobota mwana héritier. Wa mwana ngai. Kosambusa nga boye te. Osolobi mingi ekoki mwana nga. Nayoki yo. Nayebi mabe na ngai onga nasalaki. Narekonaki yango. Na vi ya kindumba. Vi ya kobima na butu. Onde futi nga oyo. So nasalaki vi oyo te. Na tombe na rêve ote. Na tombe na rêve ata mukete héritier. Mama okoma ko sambela wapi? Na sambela kana Christ Fondation. Otika vi obana na ngo bana ko sala. Bandaka jour wana on a reconnaître que héritier mwana ngala bimi na ye. Na saki nzambe. Ezala pasi. Ezala nini? Na se souvi wana te. Na sango soata mukolo moko te. Bandaka jour wana nga vina nge beba. Bandaka jour wana makamna nga nyonso simbaka lisu te. Siko na so batena sa nini ngai mwana mutu na sala nini? Papa, banda jour wana na boya vi wana. Na ndimi na lia matembe sono lala nzala na boya vi wana kindumba. Na kena me pa pasteur na ngai. Apotre langa. Na explica ikawana. Abondele po na ngai. Abina osele seste na mwana yo. Nabi papa. Ebonte na ngate. Abina benga pe mwana. Aya babonde po na biso mibale. Na benga mwana boya koya. Abia mwana ngana misu na ete. Voilà maman s'il vous plaît, tika na ko s'inquiéter. Thomas Fabien s'il vous plaît, Kota. Thomas Kota. Bonjour Thomas. Thomas makamboleki awa mekampe ko kamapso na prière malegi nga voix na pesa mabulu moi orientation olandi li solo ndenge leki mekampe ko orienter moi muke na conseil et puis auto sambela bandeko. Merci beaucoup papa Chic. Na pesi pe merci na nkolo na biso. Ona moma o malamu apesi biso. Na nyonso nga nakumisa ka nkolo na nyonso ekomela biso. Mama. Ndeko na nga héritier. Na koloba no boye. Nalandi lisolo nyonso ndenge ezali. Na yebi eza histoire ya vie na yo ezo sala pasi mingi. Problème na kati ya makambo nyonso eza ke vie na yo ezaki rechercher utakala. Et puis bon mwana nao. C'est ce qui est à la base ya nyonso. Au moment okutani na ba cop oyo ezo sourire na vie mokili epesi yo ba désir moko oyo okoka gérer te. Or na canal na bango ezaki po okoya na kati ya piège oyo. Pamba te liloba nzambe ezo condamner likambo oyo tiko sala. Parce que ezo tutali na livre ya Lévitique au moins na Lévitique 18
je crois à partir ya 7e verset oloba okoki jamais komona bolumbu ya moboti na yo azala tata to mama na yo. Or diable nde alivre na kati ya makambo wana parce que des fois obandaki kovanda ozopesa litoi no mingi na nzambe te. C'est ce qui est à la base ya nyonso oyo. Yango omonaki ke oyaki na mission ke oya koluka baparent po omona mama na yo depo obotamaki omonaki ye nanu te, mais circonstance ya mokili epesi yo désir mosusu yake oluka nanu osepela mwa moke po vi mpe esepeli so na mwa moke ozalaki nango na poche. Or ezalaki moko ya bapiège diable atielaki yo liboso. Yango omonaka ndenge biso bana nzambe bayebisaka biso à chaque fois olingo osala likambo fo tuna molimo mosantu nasala nini na circonstance oyo na likambo nakoki kosala na bandela wapi na suka wapi. Ndo omoni bapesi yo désir okende koluka bandeko na biso ya bandumba. Or piège ezalaki na monde spirituel bayebaki ke na kanda nde batracele bayebi kaka ke ofo kweya na mama. Or so landi généalogie ya famille na bino omona ke na bancetre ya kala boza na musisa ya famille royale. Nayebi te so papa betela o deja lisolo wana. Boza na descendance ya famille coutumière na kati na bino. Makambo ezosalema eza par rapport ya lolenge oyo il faut okweya na parce que na aligné na bino eza ke yo tôt ou tard il faut qu'on m'appelle chef coutumier. Oui. Eza na lolenge wana. Donc il faut qu'on chef coutumier, d'où il faut pas baby c'est déjà orientation on nzamba tracer là na vie na yo yango batindi okoucher na mama. Na bo moto boy okoye baté mais spirituellement ezaki déjà bien préparé. Bien préparé. Yango monaki ovandi subitement ka posa mo elamuki yo okenduluka mama na yo. Parce que pasteur na nyonso tokosala ni parce que nga nazawa vi nange baby naza zata na position te moko ya vie ya malamu ndenge nazawa nazali kofutela moi vie yango nakomi biloko tu nazwi na tiango super master nakomi suko fa na sima master na sima master ko matongi kofinga nazo sipo naza suna eloko te banda kaka na mona mama na ngai. Merci beaucoup ndeko na ngai héritier. Nayoki olobi na place ozali susu na eloko te nga nakoki kopesa eloko moko oyo kopesa lisungi na pesa ka Yesu kaka nde mutu akopesa solution na makambo nyonso parce que so bi ovanda olanda noko papa solution ekomona na te mais Yesu nde mutu akopesa solution. Bible etalisi biso ce qui est condamné et ce qui est révélé est condamné. Parce que vas-y Thomas, continue. Je crois la vérité et yebani et monani et sengeli to condamné lukuta oyo ezolinga ekloué na monde wana ténèbres. Parce que bit na bango eza lobi ndenge ovandi na kiti wana ovanda pe na ngwende ya chef coutumier. Yango so landi be omona ke yo moko tango mwasi no moko oyo zo vivre na ayebiso ke na omono isu bien te. Donc c'est que ba baby si déjà ligné na yo. Ngana na posa ba ligné wana te. Na posa vie na nga normal, na sala vie na nga normal. Mama azane na problème te. Mama azaki neka support ba utiliser ki parce que azaki pe sensible mais akokai ko orienter divinité ne bien te. Merci beaucoup Thomas Fabien. Quand même sur le sambo tout le monde a dérangé na numéro na yo à téléphone les a plus 243. Oui, pour na bandeko yo bazana bosenga ya Thomas Fabien. Numéro na nga eza bongo plus 243 89 28 12 161. Na koyi ko bandela plus 243 89 28 12 161. Nous avons une requête suivie to yebi bravo Jésus ndenge et kolanda où est la solution à problème. Voilà, na bandi to na otika bino maboko Thomas Fabien. Maman sois forte, chef zala makasi ndenge da to kimele pa Yesu et puis sponsor na biso na bandi solution ko zoma. Donc Thomas Fabien quand même sur le sambo pour toutes ces émissions en beauté. Oui.
avant na banda losambo na koloba na ndeko na nga héritier na beta CT mama azane na problème na kati ya makambo te lokolo azaki ne sensible parce que diable ayaka avant aya komeka yo il faut avant aya kosala na yo misala ne na kati ya bomo il faut aluka nanu moko ya babilembo ne na kati na yo lokolo akutaki mama déjà na envie ya posa ya mbongo na makanisi na banda komilobela quelque soit circonstance oyo ekoya mpona zwa mbongo na kosala mpona zwa mbongo na facilité amoni ke po asala azwa mbongo esengana sala kindumba yango moni piège wana nde canal au diable a travaillé po azwa yo soki otenir mama rigueur c'est que eza loko ozopesa isusu diable place na kati ya bomo ino po travailler pe na yo lisusu nga ntage musala nzambe na koki ko conseiller kaka limbisa mama senga na nzambe a orienter vie na yo. Est-ce que tu as moyen moi à s'excuser pe na prière maman? Oui parce que oui, azali mwana oui. wana azali nzambe na ye assez soki moyen azali o s'excuser pa ya maman pour Thomas Sambela parce que na ligne au mona ke ye akushaki na mama yebaki teke we mama na voilà ba fulwa ki ba travail ki mayele na opo oyeba pe teke za mama na je crois okoki kosenga mama bolimbisi pe na ba propos merci beaucoup pasteur na sepeli na maloba na yo kike esalinga motema moko kita na yo ki pio moko na motema kimia moko ekoti par rapport ndenge nazalaki parce que chaque fois nazali koyoka kaka kanda nazoyoka kaka kanda donc soki na raisonner kanda kaka epi ti mama fandaki awa motema nange ezalaka na kanda mais ntango olobi makambo ya bonzambe nayoki kimia moko ekoti kati na ngai yango nalobi na kosenga kaka na mama na nga mpe bolimbisi limbisa ngai mama nazalaka mwana yo ndenge okanisaka makanisi ya malamu ya koloba bolamu mpona mwana loba esu bolamu mpona ngai pozaka mama na ngai. Loba mama. Merci mwana ngai nalimbisi yo nakoma nzambe tata wakilaki likolo na se ezalaki foti na opete foti na ngai pete bosanaka nyonso oyo oka basala nzambe baza bazotya lobo mpona biso tobosana nyonso voilà tokoki kosambela bosimba na mama na loboko voilà tu as déposé le micro voilà tobondeli oza nzambe ya bikamwa oza nzambe ya miracle Seigneur Jésus-Christ napesi yo libota oyo yo nzambe ya restauration Seigneur bisika monguna asemaki bapiège ne ya mabe na kati ya libota o Seigneur en tant que mosali na o Seigneur na ye kolongola yango na kombo na Yesu Kristo oyebisinga ete je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents Seigneur piège nyonso monguna asemaki na mbomo ya ndeko héritier na vuzoli yango pe na bwaki yango musika na kombo na Yesu Kristo restaurer bomo ya héritier restaurer bomo ya mama na ye Seigneur o nyonso ba piège to o nyonso ba bilembo monguna satana asemaki na bomo ina bango elongwa pe ezala musika na bango na kombo na Yesu Kristo to bondeli bongo tolobi merci Seigneur Jésus Christ. Merci Seigneur Jésus. Yama maman tout est yama maman quand même. Oyamba maman na esengo. Yama maman na esengo. Voilà. Voilà. Merci beaucoup mesdames messieurs. On est à la fin de cette émission. Bravo Jésus-Christ. On se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.